ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Deuxième mai, c'est bandi. Mote bisika nyoso bozali. Soyi dans l'Ongwe Africa Télévision. De yara mangu awa na ABC One. Na magazine oyo analysons ensemble. Merci beaucoup. Na maman na biso Chantal Ayao. Tozali très content. Nazali boso na bino po na mekango. Ça na bino analyse sur arrivé à Martin Fayulu wa sali 5 mois libanda ya mboka mais lelo na ngonga o todo loba asali awa na Kinshasa na République démocratique du Congo. Yango na loba no ngai Yves Lwamba Cardinal na liboso na bino awa na ABC One na magazine oyo analysons ensemble poto meka ko solola. To ko sololela ne mingi nini. Na essentiel actualité oyo to remettre lisolo ya 7 points oyo Martin Fayulu a telemelaki yango na discours na ye oyo esalemaki na place Sainte-Thérèse na Tchangu. Nalingai nga na bino na bandeko bolanda biso tomeka kosala analyse oyo makambo bo participer longo na ngai na ba message na ba SMS ne kopesa elengi pe beauté. Yango nazo senga ngabino tango bodo talaka ba émission oyo bo aimer bo liker pe bo partager bo s'abonner massivement à la chaîne oyo ABC One na magazine oyo analysons ensemble ne awe siga rendez-vous na biso tozwa na bino po tomeka kosolula. Martin Fayulu alobi nini na kati ya discours na ye. Martin Fayulu o biso de tout oyebi après 5 mois d'absence au pays à s'exprimer dans le meeting dans la place Sainte-Thérèse devant les milliers de Congolais qui sont allés l'accueillir à l'aéroport d'Ndjili. Martin Fayulu a fait une analyse critique de sa situation, de la situation actuelle au pays, sa lecture de la gestion du pays. Azali ko expliquer biso que moka oyo na kobosa na bete bazali elongo na Adolphe Mosito. Martin Fayulu alobi mboka oyo ezali kotambola malamu te. Abandi na ba point. Premier point, à parler sur question électorale. Ayako kitana makambo ya nomination ya ba juge na ya ba officier militaire. Alobeli la démarche, il y a 13 personnalités. Alobeli dossier à 100 jours. Alobeli à faire 15 millions autres la chef de l'État. Napoto, alobeli 15 millions dans l'Ibongo Rétro Commission. Martin Fayulu a zongeli yango. Tobandi siko ko décortiquer ensemble ngada bino. Toujours awa na kata magazine oyo. Analysons ensemble na ABC One awa Jésus-Christ le number 1. Likamona réforme. Yango nazo tunabino. Est-ce que mboka oyo il nous faut les réformes dans l'institution de Soto parce que Martin Fayulu a signé réforme. Il faut salima. Réformer salima. Na loi électorale. Les lois to na na makambo ya ba deux tours. Élection lelo comment un tour moko et comment un tour moko soko katani basolo lali surtout la présidentielle. Est-ce que lelo na réforme auto senga loi électorale loi négocenga ba bouger yango ba soki ba lingi ba bouger yango et ko senga donc na dialogue donc na dialogue tozongisa complètement makambo wana ezonga na plutôt na Assemblée nationale et pas il y a ba représenter un peuple bango de baye ba ndenge ni ba ko corriger loi électorale to réforme ya seni. Entre temps na Assemblée nationale FCC ne azali majoritaire yango bodo mona bango adane ba ko ndongwana tongo midi pourquoi koto yoronsa malonda koto babo yoronsa malonda
to be rosa analyse na bino likamba rosa malonda soki ti lelo evandi nanu ezosimati tokosuka wapi na makambo ya réforme apesa bale wana na ba élit du peuple toto kene na dialogue question totuni Fayulu lobelaki yango ngana eto meka kosala analyse na bino bo participer na kati ya émission oyo alobeli makambo ya l'ouest et plutôt ba membre ya CENI composition ya CENI président auti la société civile kotoyo bato bazali majoritaire dans l'Assemblée nationale on peut s'abisso je crois 6 membres opposition peut se 4 et ça les 10 3 baouti la société civile ba membre bato composé CENI. Est-ce que na ba élection ndenge le kaka na 2000 parce que na 2006 toka na 2 tours te ko na 2011 to ko na tour moko te ko na 2018 to ke na tour moko est-ce que lelo oyo et donc c'est biso kaka to continuer toujours pour la 2020 élection d'être contestée bon ba élection on ben yo cela na contester mais conseil la biso to banaka ko continuer dans ba élection d'aller kaka contester 2006 élection contestée tu es en 2011 élection contestée tu es en 2018 élection toujours contestée et on sait que biso to continuer bongo tu dois senga na réforme wana to luka ce que tu connais na dialogue ba pese ngona nous attend ce que ba américain to ba français to ba belge to ba chinois et dans la organe moko président est vraiment indépendant pour na makambo etali élection na lingi ngana yo ndeko zola na biso to mekana no participer pesa makanisi na mboko eza mboka na yo mboka weza mboka na ngeda mboka na yo nous avons le seul patrimoine né expliquer rabino comment on a la République démocratique du Congo. Martin Fayulu alobeli makama ba détournement dossier 15 millions ba pétrolier on a eu une commission chef de l'État Saloba avec son un dossier à 100 jours alors bi bateau yo nyonso tour ba coordonnaki projet à 100 jours ya chef de l'État moto moralia 5% quand on a un commentaire mingi bon on a une vidéo oyo boyo ka nzembo oyo ba congolais ba soyemba l'arrivée à Martin Fayulu. Bon, la vidéo. TV la radio T. TV la radio T de Naïb Sarabino. Bateau Baïgo sur Martin Fayulu, Baso Emma. Fayulu. Facha Ibimbongo akoseli Kameri Bogi Manzembo Fayulu Facha Ibimbongo akoseli Vital Kameri allié kopo allié mongo wana yemoko to implication d'autres autorités banakat wana kunate Tolanda la justice à sa moussala. Mais nous allons continuer toujours dans l'essentiel, il y a discours, il y a Martin Fayulu. Maintenant, c'est l'analyse. Il a parlé sur la nomination ou les nominations dans la magistrature et l'armée. Pour lui, il pense que la population ne veut pas de ces juges. A parler même des juges il y a cour constitutionnel. Quelle population est bangote? Baba juge en peu kotoyo, to dans na ibulu, o dans la kilabino ba komo mangu. Koto pesara ba problème, akamanga ba juge. Rapidement, juge qui ibulu na juge Kilomba.
banomaka bango na cour constitutionnelle Ibulu na Kilumba banomaka bango plutôt non bango banomaki bango baza batu ya kala ya cour constitutionnelle mais banomaki bango na cour de cassation baboya kosala baprêta serment te bango pe juge Ibulu na Kilomba bakei kozwa avocat na bango avocat na bango akosenga nini alors comme le chef de l'état selon ce que le juge balobaki il a violé la constitution il faut Assemblée nationale la Sénat va se réunir en congrès va enlever immunité pour chef de l'état akene kosama na cour constitutionnelle makambo ezo ya na ebite sobola nanga bien TV zo comme lengi de plus en plus Ekosima selon maître Théodore Ekosima avocat ya Ibulu na Kilumba po baboya pe kosamba et baboya ko prêter serment basala petit kino lelo yango no moni Martin Fayulu il a parlé il a contesté sur la nomination ordonnance chef de l'état ou a nommé qui même juge wana que chef de l'état violé la constitution. Est-ce que c'est vrai à violer la constitution toi violé dans l'ingano tout ça la analyse parce qu'ensemble ne mourrait que liboso et c'est le patrimoine et qu'est-ce qu'on reproche la ordonnance ou la nomination il y a des officiers dans l'armée et puis dans les magistrats pour les juges bango batuné dans cour de cassation baboy kosala baboy ya ba prêter serment baboy kosala quand on a une déclaration, il y a général John Numbi. Je ne suis pas un agneau. Oui, le Franck Dion. Donc, comme vous n'êtes pas un agneau, donc vous êtes un coï. Bon, on a une déclaration, on a dit non. Tu fais la radio. Dans quel est le quatrième point? Alors, même à solo la coalition FCC cache. Les deals de Fatih et Kabila ne marchent pas. Côté on a une raison. Coalition FCC cache. Makambo eta mola ndenge longo banité. Prévenez que na mupanzi ya FCC Shadara Kwei. Il est mis à l'écart. Na mupanzi ya cache Kabouya na Kabunde Bakwei écarté. Cela veut nous montrer à suffisance que ça ne va pas dans la coalition FCC Cash. Baope Bakwei Saint-Jean-Marc étant premier vice-président et assemblée nationale, Koto Yope, ministre de la Justice Célestin Touna Akwea. Il n'y a rien qui ne va pas. Koto Yolisusu. Antérinement, il ressort Malonda. Bambemi dossier par chef de l'État, Aboïko signé. Ce n'est pas l'émanation, il y a ma confession religieuse. Où allons-nous? Donc, il y a un dialogue. Yangola Martin Fayulu a expliqué au peuple congolais. Même démarche, il y a un groupe de 13, il y a 13 personnalités. Groupe, il y a 13 personnalités. Il a expliqué que Ezali na kati ya plan de sortie de crise oyo ye Martin Fayulu a proposé. Est-ce que lelo il y a une crise? Na kei na 6e point. Comment ma coalition FCC cache na betina lisolo. Il a demandé à la population, soyez prêts, si rien n'est fait, nous allons aller au palais du peuple, nous allons nous installer là-bas. Et ça c'est le discours de Martin Fayulu. Ce qui m'a kamousimité, population de Martin Fayulu, barokeneko siège, barokeneko vendre na siège de l'institution, na kati ya palais du peuple. Commentaire mingi ezate, et d'ailleurs essentiel et d'actualité,
oyo namekaki koyela bino mikolo bobanda komesana biso chaque tongo chaque pourquoi topesaka bino essentiel ya baactualité soki bosepeli nango boaime bosabone mpe bopartage yango etambola ezalaki ndeko ya bino Yves Lomba Cardinal. Merci Mosengo na réalisation émission comme na suka tokutana mikolo ezali koya kimi okatisa mabota na bino.